Congo France. France.com site ya Solo Masolo ya danger Masolo ya kitoko. Bonjour chers internautes et merci de la confiance que vous nous accordez à chaque fois parce que vous êtes toujours là branchés et fidèles à regarder votre site préféré Congo France. Comme je le dis souvent, Congo France, c'est la qualité, l'excellence et la perfection. Alors je profite pour dire bonjour à mon boss José Didi Pumba et à notre manager Junior Boukson Boukassa. Je profite aussi de dire bonjour à Fanny Bongende. Mon thème est Papa bienvenue Yanga. Fidèle aux Olandabiso. Alors pour aujourd'hui, on est à Njili. Saint-Thérèse, avec Banjilwe be na kata Paris, na kata Londres, baza au CP la pour moni commune nabino. Le autre développer thème oyo. Un bon chrétien, il faut azala ndengeni. To bon ara, au sambela on a sambela l'église telle. Aux chrétiens, on a sa chrétien. Toye baraté. Un bon chrétien doit être comment? Un bon chrétien doit se comporter comment? Un bon chrétien, il faut la tandengeni ni toye baraté. Toza un peu troublé. Toluka pasteur, toluka frère église, tout nata bango. Ce qui un bon chrétien, il faut azala ndengeni. Surtout l'Anjili Saint-Thérèse, binomo bomoni, bomona, to tamula tamula rato, tout n'est sous ba question par rapport au sujet nabiso. Congo France. Bonjour maman. Comment nanyo? Comment on a Cap Kiwele? Cap Kiwele, to koyeba place au sambela. Oui, na sambela na pour toi Anjili. Sambela na église de Cité du Sali. Dit salut. Alors, frère Cap, tozo débattre sujet moko, ne tozo lobakaka, un bon chrétien. Un bon chrétien, il faut azala ndengeni. Pour na yo un bon chrétien, il faut azala ndengeni. Bon, pour ngai un bon chrétien. Un bon chrétien za mutu azotambola na crainte ya Nzambe. Un bon chrétien za mutu azotambola selon recommandation ya Nzambe. Parce que les autres mona batu biso bazo benga baza ba chrétien. Mais sur l'andelier, derrière makambo ya sala, ils sont conformes maintenant makambo ya Nzambe. Donc pour être bon chrétien, c'est que il faut osala na se aligné ya Nzambe. Donc tant que tu tambola to sa Nzambe, azo même ya Nzambe, c'est ça qu'on appelle un bon chrétien. En dehors de ça, un bon chrétien azate. Qui pape et là teli, kola tata mususu un bon chrétien, faut la taboé comportement na quartier na il faut za ndenge nini. Bon, c'est lobby et là teli, oui. Un bon chrétien, moi na Nzambe o aza ko bise respecter, le rôle moi na Nzambe. C'est que faut dans là teli za modeler. Comment? Au cause wa te chrétien moko boazo la ta ndenge ba musicien na biso lelo to benga ka ba musicien profane. Net ba la ta ka ba la ti ba pantalon kiti na c'est un bon chrétien jamais. Au cause la ta modèle wana te. C'est que faut la ta bien, aux ala bien et puis na quartier faut avoir un bon témoignage, c'est ça. Et c'est très important surtout ça. C'est ça. Vraiment. Pour lelo ba go benga mutaza chrétien. To yebisi ko ya zalaka. Identité wana ki mo Christ wana ezate. C'est que wana mutaza chrétien te. Donc c'est un peu ça. Ok, merci beaucoup frère Cap. Naebi que na poto pour émission Otaka Congo France. Et tellement partout dans le monde entier. Ouata la moi bandeko moi quelques personnes qui ça vraiment un beauté pour voilà. Bon en fait na poto batu baza bango ebele mais na sepe na boka mutu moko. Na epesa mbote. Grande sœur nanga Solange Binga et azana poto bon na pesi mbote à trop. Solange Mulongo voilà. Donc on a passé un beau trop biso zawa et puis le pango nga na sambelaka église na biso et dans le pango na yé et donc c'est un peu ça. OK, merci beaucoup frère Cap. Frère Cap a lobby a passé sa vie na yé dans un bon chrétien comportement non pe na kata quartier. Il faut monana. Un bon chrétien, il faut ça hein ko finga ko loba buzoba ko tonga donc yone basi ba yeba na quartier donc songi avenue na bilonde yo. To continuer kaka hein ko tambola na kata Njili to continue ka rotuna moi quelques personnes haladazi ko kata te oso kata ki Nzambe bana bon. Bonjour tante. Bonjour maman. Comment nanyo? Kombo na ngai Esabe Cadette Mulongo. Maman Cadette, osambela ouais. Nga naza chrétien, nazali ngunza. Ngunza. On église ni expliquer biso. Bon,
église na biso eza CCA. CCA cela veut dire communauté des églises du Saint-Esprit en Afrique. Bazali bato batambola ki na prophète Simon Kimbangu. Ah, ok. Bon, maman Kadette, tu yeba un bon chrétien, il faut azandeni comportement il faut azandeni azandeni na société pour babenge un bon chrétien. Merci pour la parole. Vraiment, Elo Nakolo ba un bon chrétien. D'abord, azali celui qui a recevé Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est ça un bon chrétien. Ce comportement dans le quartier, il faut azandeni, la télé il faut azandeni. Mais muto ayambi yesu lokwa kolope mobiki sinaye à cause de la différent na bato baza na monde à cause de la vraiment et donc identité na à cause de la différent apparemment tant ozomo na ka ozo comprendre que o aza différent na ngai tona na yo. C'est ça un bon chrétien. Bonjour tanti. Bonjour. Comment nani? Aïcha. Aïcha usambela we. AIJC. Ani? AIJC. Ah maman, donc c'est que ça sert en Christ tam so ça protocole yembaka. Ouais. Donc un bon chrétien, il faut azandeni comportement na société, il faut azandeni. Ni ko expliquer biso. Un bon chrétien faut zala ala ki sa bizalela bien, il est bien, caractère bien et sika afandi na batu. Si qu'on a église siko yo. Na église pe. Pour na yo eza bongo. Ouais. OK, merci beaucoup. Nous mon boyo qui est public et loba a toi na quartier 3 na Njili. Parce que pour tout trésor banda ba na bango parce que VT. Congo France. Bonjour tonton. Comment est? Moi c'est Flamme Bongo. Flamme Sambela ouais. Ensemble dans l'église ici. Cité du Salut. Cité du Salut. Alors la Cité du Salut au Salara Moussalani, au protocole, au Yembaka, aux années. Naza Berger. Berger. Si tu es un bon chrétien, pour ton thème de débattre, Mikolo, un bon chrétien, il faut azandeni na société. Comportement na il faut azala nengenini. Voilà, un bon chrétien. D'abord, ils ont une définition qui est vaste. Ils sont vraiment universelle. Au surtout dans nos débats, peut-être peut-être l'isolé aux amitiés. Mais un bon chrétien, d'abord, c'est celui qui va demeurer dans la parole de Christ. Donc, au azota monaka maloba Yesu, yinde ba benga bon chrétien. Siko et là telinaye na quartier pour aider les dépendants na makambo belé au salaire na vie. Promets Ouais. Et là telinaye accoutrement na vous savez ça autant na kati ya Bible au mona bat lokola ba Pierre. Pierre tant bakangi Jésus, batu balobi ke ba reconnaître que Pierre par rapport à sa biema et puis par rapport à sa façon de parler. Un bon chrétien aussi ba yeba ke pine lobelinaye et puis accoutrement sous il y a chrétien malam ba yeba ke na bon. Ba reconnaître que Pierre facilement parce que ba mona ki accoutrement naye ezaki lokola Jésus. Ba bi c'est tom aussi yé pas ala ki naye parce que abi non wangani me ata wangani me lobeli wana. Il y a un bien bon chrétien à moto à tambola na maloba na nzambe donc oko boya kozala place nyonso okende il faut le loba nzambe zanga kata mnorona te azobi ça Josué dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche médite les jours et nuit donc moto yambi li loba na nzambe sa façon de parler changeaka au moins la place reçoit na soin raté place bunda raté place yiba raté même la kata famille il faut comportement na et la kisaki ata bon chrétien likamwe ko ya ndenge ata ndenge na kata ndema mabota mso ezala ba problème yé donc yé pena aza sage à famille na bango. Bon, le problème c'est quoi? Au moins, il est difficile dans la famille, de reconnaître que vous êtes chrétien et vous êtes angwana. Et ça, c'est un fondement de base. Un bon chrétien, d'abord sa famille propre, biologique, il faut pas dire que les chrétiens changent. Parce que nos familles, ils sont bien collés à bateau, vous comprenez? Yebi biso bien ko leka bato. Et ça ba mususu au monde azo bakaza chrétien libana ne ba confirmer que christianisme naye mais sa famille ba boya ki kaza mokambi. Pota muso ndimare te po muta famille. Atika ki muibia famille te ki numba famille atika ki te lokuta na famille atika ki te ko créer ba division na kata famille atika ki te. Donc un bon chrétien d'abord faut ba na ta famille et bimi na lupangu après lupangu bimi na avenue après avenue bimi na commune et quartier après quartier bimi na commune et puis mboka ne peut ba bénéficier que non ils ont mutu moko za chrétien. Si que ba comportement sous ba chrétien ba ko tu sais c'est pas facile donc quand tu dis que je suis chrétien ba mso e bara signification na ngote je suis chrétien ba ba te ke ko bimisa mate ya ebele na kata christianisme donc na kata ko za chrétien na bimisa mate ya ebele ya ndenge na ndenge surtout elo ba bengi comportement nde yango wana ba chrétien belé comportement na bango eza bien ata mukete. Le problème c'est quoi? Il y a un problème à fondement, il y a autobengi bisto bengarango, il y a enfermement.
Au moins, tant que tu as un cours de base, cours de sali, pour comme un chrétien, tu as baptême, recevoir Jésus-Christ dans ta vie, mais si tu as appris à même habillement, tout le monde a bandé comme ça, l'église Moussoussou. Si tu as une longue gypte, au côté. Tu vas branamiste. Voilà, merci beaucoup. Tu vas pas sur la barotte. Donc, Bango Bata déjà accoutrement. Si on de loin, même sa façon, même ses cheveux là, on comprend que non, Mouto, ça ne l'a pas passé à barotte. Donc, après ça, déjà, doctrine, il moko puis accoutrement, moko, et tika la bongo. C'est aussi important pour nous pasteur na biso et puis biso bato ton dimanche à la première pasteur qu'on enseigner bato. Makambo abanini c'est important. Si on est si na ba église musu to mona rabasa na télévision na banda na monter ba pesa bango mibeko wana. Au télévision et baby saka bana. Ça n'apprend rien aux enfants baby sa éducation bana. Tout ne ba dessin animé baby sa ba mike makasi. Église mona yebi ba pe ki sa télévision na katandako. Ata radio azana ngoti. Ce que pona yo avis non par rapport à wana. Bon, dans l'église, au bapek sa télévision, Bible dit chaque chose à son temps. Dans la bangote, je ne sais pas peut-être à na nzambe, mais on a yebi que Bible dit chaque chose à son temps. Et ça n'attend au mutu faut la concentrer na bunzambe et ça peut n'attend mutu faut se défouler. Tout ça ba problème to kuta na nango. Mais à travers la télé aussi, on occupe que se détendre. Na ba situation qui compliquée. Ni tout le monde a dessin animé. Moi je connais mes enfants. Hein, ba na grande sœur na ngai. Pour notre dessin animé, tout le monde va se retrouver pendant le moment de vacances. Donc, et le monde là-bas, le contraire que tu as un plus à français. Bonjour maman. Bonjour. Comment vous Maman Joséphine Ngoma. Maman Joséphine Osambela, ouais. Bon, ngai nazali ngunziste, nazali kusambela na église la CCA. Cela veut dire que la communauté des églises du Saint-Esprit en Afrique. Waouh, maman. Donc, nous sommes là, bon, nazali maman o nazo kamba district na biso parce que nous sommes la communauté. Tozali partager na ba paroisse na ba district. Biso tozali awa na district ya Changu nga nazali mama o na kambaka ba mama o bazali na Changu awa. Donc nazali mama présidente. Bon, maman présidente. Ce que tout débat on a tellement boilelo. Chrétien ya malamu, un bon chrétien, il faut à nini à se comporter ndeni na société na kati église pour tout le monde église belé ba chrétien bazo fingisa. Hein comme église na bon bazo se comporter bien té. Un bon chrétien na société faut avoir ndeni comportement na il faut za ndeni ala ta ndeni. Ah bon, merci beaucoup pour na motuna na yo. Oui, lelo tozomo nango ce qui total même ba paye bazolo ba ke ba to ba baby simboka ezande ba chrétien. Quelque part to monango jena mais ton di marango. Pourquoi? Parce que tozotala au mona ser moko boye azali soit intercesseur na kati ya lingomba. Mais au côté la temps na église aso se comporter d'une façon qui a koloba été une chrétienne. Mais tant abimi na libanda c'est que azali susu chrétienté, c'est que makambo oyo ya mokili otokomona ona bato ya mokili ba osala nde tuzokuta ngo epai na ye. Alors eloko wana ezokende ba ko fingisa bonzambe pe ezofingisa ba église. Pourtant bato bakomona bazolo banini ke mutu wana asambela to ser wana asambela na église ni asambela na église telle. Alors bato basambela te bazoko juger bato pe bazolo ba ke omoni soki ezaki aiki païen nde bazolo ba mais aza chrétien. Biso siko tokoko tirer leçon na biso et pas na bango mais to mona mingi vraiment tokota la penya ezali ba chrétien de tozo bebe ça parce que makambo biso to okuta na bible yango to biso to okeko tia na misala na ba cité na ba bisika to za na ba mabota donc eza passe pe eza soni mingi pour ba chrétien belé neti ba frère ba pekisa ba bayi que bon frère na frère il faut bala na nous pour boyeba ndé baloba il faut bala na pour boyeba après boyeba na nzoto ndé ba chrétien ba pasteur boyeba lobaka ce que tout le monde a moi frère moi sainte kuna oh frère moi sainte kuna donc tozo yebati hein tozo yebati. Oui, eza bon même Bible quelque part ezolo bango moi na mobali o à connaître une fille vierge donc disons moi soit beauté faut appeler ça d'autres to appeler ça babiloko esengeli à droit azwa moi soit na atia na ndako abala ye d'une façon o bazolo ba ke coutumier et religieuse mais tozo monango o mona ba frère mingi o mona lelo aza frère o sape misala na kati lingomba mais okomona soka connaître mona moi ça comme na zemi azo mema na nini ke soit to longola pour que bato ba yebate oui boko ki sala ngo pe resi nango bato ba monte mais to yeba ke muto biso to servi yo frère muto yo servi yeba yango très bien que atozana moto moko oyoyo
amonaka makambo nyonso amonaka même oyo eza na se ya libanga alors yo kondima pasteur amono na mabete boke bolongoli zembe problème eza te mais mutu oyo ozoservir oyo amonaka na se ya bakufi aomona ozomona ke toomema bonzambe te donc tozofaucher na makambo ebele tozobebisa na makambo ebele parce que chrétien c'est que mot chrétien cela veut dire que c'est Christ lui-même tant que nous sommes des chrétiens c'est pour refléter pendant Jésus-Christ. Donc faut porter ma image à Jésus-Christ c'est que bato faut pas luka Jésus faut pas monaye à travers ba comportement na biso alors ba comportement ya ba chrétien ezap na tolobité mais tokolo ba 100% 90% presque eza fouti alors eloko wana eza passe po to mona soko moni olingité soit izana na mokili sisa bisengo oyo ko sala nde oye mais o mona ke mutu alobi nini na kati ya ben na koti mais o landa na ba comportement eza trop bizarre so conseil go pesa. Bon conseil ka onga na ko pesa na ba mama o bazali ba mama chrétien to mona pe ba mama mingi o mona 6h banda kende ke église ayebi ndenge basaka momote bino boye okutanga na mumbuna ngai boye okutanga na sima na ngai boye okutanga na madesu na nazoluka pona nini ke nayebi ke na kati na lingomba bikatele ezali ozo comprendre balobi ba yeba kanzeta malamu na bambuma nango koloba teke poste question nga nazali 6h na église nde na osala mokano nzambe ye moka lobi te moto asali te aliate na motoki na yo nde yo kozwa mais yo ozoke l'église banda 6h ti 18h oyebite bana ba ok classe oyebite ko sukula bilamba mobile oyebite ko lambela bana c'est pour cela moni sorcellerie koti mingi na babana parce que les femmes chrétiennes nde ba fongoli porte alobi nini ke lokwa na église makambo nyonso non mane ko koyaka te esengeli moto po sala yango na conseil ngana ko pesa na ba mama ya modèle ndongo ba loka batia makomi oyo lobaki ke soko salite okolia te fo luka na motoki no nzamba lobi apambolaka o ezali ba mbuma ya maboko na biso ya misala na biso et na ba frère o bazo se comporter na ba tel comportement ba tika ba frère image à Jésus-Christ pour ba vie na bango échanger pe mabota na bango e pambolama comme na suka tranche na biso to na thème to débattre ki lelo ezali un bon chrétien doit être comment dans toi na quartier nji na quartier 3 bino moni poto poto ba trésor poto ba beta ba bale awa ba mvete ba René Makonde na kata terrain kingoi ba monde baza batale miso baza osepela taka ba joge bele o ba beta na bekipa minene ba bima na kata njili wana pena o aboyi etali non to na thème na so de débat ki boyo ki mutu apesi avis par rapport à un bon chrétien. On est arrivé à la fin de notre tranche. Alors je profite pour dire merci à nos sponsors qui sont toujours là en train de nous soutenir. Diamond Golding Noël Okito Black dedans que no mukena na pesi mbotanga belle na Christo Minzou la futur dirigeant yadra fidèle au la nini Congo France Paulin Polecha un parisien pas comme les autres ya ombote yango na pesi vie na kiski sombe mambote ne yango na un homme humble. Didi Kabo le grand designer na kata Dallas. Didi Kabo le grand designer na kata Dallas. C'est grande sœur na mingi que j'aime beaucoup. Ma grande sœur. Il guette sa 4 courage. Je fais des bisous à Arcela, Maryse, je les aime beaucoup. La pesi vie na Laure Montana. Na yebi ke yo olanda ke émission oza osepela Prince Kandolo Mbote, Jires Mabia la Mbote. Na pesi su Mbote na ya mingi. Na Fanny Bongene motema ya bienvenue yanga. Fanny Bongene na yebike ba mbote na ngai bien na pesi mbote na mama Emily Nzemba na London ole ki mama Emily Nzemba na London na mbongo azate oboye talio ngam na lobiango mama Emily Nzemba na London mutaleke na mbongo azate. Donc on arrive à la fin de notre tranche, on se revoit la prochaine fois pour un nouveau numéro. Congo France.